La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour la famille, bonjour Bandeko Bolandara, Irsil Botelwa TV, Mbotene Bino, ici Kanyo Sezomi Bino, Kande Tolobaka, bonjour, bonsoir, Yango et Depandaka vraiment, na R Oyo Okolanda émission na biso, dans na R Okolanda, Irsil Botelwa TV, Ndokoye Bokozo, bonjour, Topé Okozwa, bonsoir. Bandeko toye na lisolo oyo, toye na likambu oyo, yandeko na biso tegra azali moko oyo, ajuaka théâtre et pa ya mama na biso Belvi Kandi. Alors, eloko nini o penza ememi Irsil Botelwa TV liboso na bino, tozo eloko nini oyo ememi penza Irsil Botelwa TV liboso na bino à propos ya fille o tomoni na kombo ya Tegra oyo azali actrice oyo ajuaka epa ya mama Belvi Kandi. Bande onanga ya kolobela eza moi ebele ya kolobela vraiment eza ebele par rapport na sujet ya Tegra. Alors to bengi bino nyonso o bolingara théâtre congolais bino nyonso ba parents poto lobela mingi vraiment ba parents awa. Alors bo s'abonner, bo commenter, bo liker et puis bo partager. En tout cas, vous partagez biso partout, vous partagez biso na Facebook, vous partagez biso na WhatsApp, partagez na Messenger. Tindela lien na baninga, toye bapo, eza vraiment pasi makasi, eza pasi lisolo o tolingi to betela bino. En tout cas, eko encourager ba mama ebele, eko fongola vraiment ba foyer ebele, tope ba famille ebele misu. Eza pasi bandeko nanga, eza vraiment pasi makasi. Alors les solo to betela bino lelo eza kaka affaire Tegra film oyo ezoleke pa ya Belvin titre ya My Brother. Bande konanga eza na ba théâtre musu totalaka yo otali okanisika otali théâtre or eza na ba théâtre ebele o tozotala eza makambo o ezoleka na ba vie réelle. Eza na ba théâtre ebele o tozotala eza makambo o ezoleka o pena soki to landeli yango ezofongola ba parents ebele misu. Ba théâtre belé tozotala ezolakisa lolenge nini parent okoki kovanda na mwana na ona ndaku lolenge nini parent okoki kolandela lisusu bana na kati ya ndaku. D'abord j'ai dit félicitations à maman Belvi et puis merci beaucoup à toute l'équipe Bellar TV. Merci beaucoup vraiment na musala kitoko o bozo sala. Théâtre ezaka raté po esekisa rabatu. Théâtre ezaka raté comédie na comédie mais théâtre eza vraiment tant ozotala il faut tirer les sons, il faut joba conseil na ba makambo susu. Théâtre o mama Belvi asali na titre My Brother eza vraiment histoire moko oyo édiqué ba mabota ebele. Mingi soki toke na côté ya Tegra o bozo mona likambe komelie eza nini. Marina azalaki mama
azalaki mama o abotaki Tega kaka ndenge ezalaka na bu jeunesse moto nyonso mosusu bato ebeye basalaka mpe erreur na bu jeunesse akei akutani mpe na mobali moko aboti mwana avant libala. Alors Marina akokaki koasime baresponsabilité ya mwana na ye moko te. Marina akoki koasime baresponsabilité ya mwana na ye moko te. Azwi mwana na ye akei kotika mwana na ye epai ya ndeko na ye na kombo ya Omar Kabongo. Tanga aketika mwana na ye epa ndeko na ye na kombo ya Omar Kabongo. Omar Kabongo ndeko na ye akomi kobebisa mwana na ye. Ndeko o azali noko propre ya mwana na biso na kombo ya mwana na biso na kombo ya Tega. Alors Tega kendaki kovanda epa ya noko na ye. Noko akomi kobima na mwana kazi na ye, azosalela mwana kazi na ye na mbongo ya kisi. Akomi kobima na mwana kazi na ye, kosalela mwana kazi na ye, kobima na mwana kazi na ye na ndenge ya mabe, donc na nzela o akoki kobima na ye te. Alors noko askendaki kosimba kisi, akomi ko détruire vie ya mwana kazi na ye. Azo kobima na mwana kazi na ye chaque jour, et puis eza copie ya noko na mwasi na ye. Par là tolingi tote ya ba famille nini bandeko nanga bomoni makambo eza makambo elekaka na ba mabota ebele. Lelo na théâtre Tega azwi maladi ya sima. Pourquoi? Parce que noko na ye abanda ko bebisa vie na ye, noko na ye abanda ko bimara na ye mikolo nyonso. Po ye amata succès na musala, po ye azwa amata grade na musala, po ye musala na ye réussir ebanda kosenga abimaka na mwana kazi na ye na ndenge ya mabe. Alors a détruire vie ya mwana kazi na ye moko. Pourquoi? Parce que mama ya Tega na kombo ya Marina azalaki vraiment na kombo ya nani na kombo ya nani na kombo ya Aziza, pardon. Mama ya Tega na kombo ya Aziza azalaki vraiment oyo abandaki ko atikaki mwana na ye, apesi confiance pa ya noko ake ko luka atiki mwana na ye. Alors noko abebisi mwana. Par là topesa conseil na nini bomoni ba makambo o eza ba makambo moko erenya na ba vie ya batu normal, eza ba makambo moko erenya ebele na ba famille et ana bana msu lelo ba obika ba malédiction ya famille. Pourquoi? Parce que aboko maki na maboko ya tata mwasi, aboko maki na maboko ya noko, aboko maki na maboko ya mama leki. Bandeko nanga monde oyo eza ya kobeba. Monde eza ya kobeba balobaka kiaku kiangani bakongo o bazolo bana biso kiaku kiangani balobi yango na ndenga bajete. Baloba yango na ndenga bajete tozokende wapi baloba yango na ndenge ya solo eza ata na ndenge ya bajete. Monde lelo eza ya kobeba. Oboti bana na yo vanda na bana na yo, oboti bana na yo vanda na bana na yo, bokola bana na yo. Mama malamu atambola, soso malamu atambola na bana na ye. Esika nyonso kokende tambola na bana, botika kotikaka bana na bandaku ya batu. Ndeko na yo aza ndeko na yo toboyi te, mais tango oza envie zwa responsabilité ya bana na yo, zwa responsabilité ya bana na yo. Ndeko no andeko aza ndeko, yo oza yo ndenge yo kobokolela bana na yo, ndenge te ndeko akobokolela bana na yo. Bana ebele bakoma kosalela bango na monda mabe. Bana ebele bakoma koutiliser bango, bana ebele bazwa bakindoki, bana ebele babebisa bavi na bango likola koke vanda avanda ke pa noko, avanda ke pa mama leki, avanda kabwe. Bana ebele babebisa bavi na bango likolo ya makambo oyo. Alors lelo bomona ka théâtre eleki na internet, théâtre Bellevue eza leçon munene pona batu ebele. Eza leçon munene soto ke na histoire ya grâce. Oui, eza ba histoire esalemaka. Kuna pe tomoni David nani Bellevue abotaki grâce avant l'âge, abotaki grâce tango azokola. Alors Bellevue akoli azwi libala abomba ke grâce aza mwana na ye.
Pourquoi? Parce que mwana wana ayaki na nzela mabe. Pourquoi? Parce que Belle-Vie azalaki na 15 ans. Tant likambo wana yelaki ye, ale abombi mwana na ya boy même koyebisa mobali na ye vérité. Et ya makambo ezo ya lelo. Lelo to umona ngo bate bele bawanga na bana bango. Abota mwana tanga azo kola bota. Mais awanga neli même mobalo aye kobala ya bombi likambo wana kabota. Abomba likambo wana kabota même pas mobalo abali. Bate bele babimisa bana lukwa baleki na bango. Bato ebele babimisa ba propre bana o bango moko babota. Abimisi bango, abimisi bana lukwa baleki, abimisi mwana lukwa leki. Ne pourquoi? Parce que abota avant, abomba vérité. Histoire eleki titre na ngoza My Brother. So ke okoti na Belle-Vie TV au mona titre na ngoza My Brother banda olandango. Histoire ezoleka na Belle-Vie TV elelisi ba mama ebele. Elelisi ba famille ebele. Apparence ategra elelisi ba tebele. Makambo tegra zo vivre na ndaku ya noko na ye. Situation ya tegra actuelle elelisi batu ebele. Batu ebele baju mayele. Batu ebele lelo bayebi ndenge ni ya koyiko va na bana. Batu ebele lelo bakomi koyeba bana mwana basalaka na ye bajete. Effectivement basalaka na bana bajete. Mwana la Thompson te. Mama camarade nanga lobaka mwana za Thompson te. Pobo kalinga ebolia. Mwana za bénédiction o nzamba pesaka. Yeba obokola bana na opolo bozala na problème na avenir te. Po futur eza na problème te. Yeba obokola bana. Bokola bana na Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani blingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Lelo na pasi. Boko la bana na yo moko. Quel que soit les problèmes. Quel que soit les problèmes. Ata problème mango ya ndenge ni yaya. Boko la bana yo moko. Esiko ketika bana oyebite. Mitema batu to oyebate. Batu bele bane bele ba bebisa ba onkara likola bitika tika. Lelo mwana ya vandi alobi mwana ki avandi kuna lobi. Ngana oyeba tanto bando kola papa abiso tika la kolinga te toke. Papa na biso ke son âme repose en paix papa Michel Kouta. Atika la kolinga te bana na eba kende congé. Papa na biso atikala ko permettre biso toto kende congé o papa mama leki o papa mama boy abandaka kolinga te to bandaka kobima na mutu makasi. Dosoko kende ke place olali ko na mutu makasi papa ko silika. Pourquoi? Ayeba ki ba réalité wana. Ayeba ki ba réalité. Monde eza mabe. Si 100% ya bandeko bako bokola bana biso bien. Tozaka emsu na 20%. Ya bandeko o akozo azu mwana wa boko liye pe lokwa mwana na ye azu mwana na wa boko liye ndenge yo moko zolingela ndenge yo moko eza mingi te. Yango ezala kaka soko za ndeko mwasi opesi mwana pa ndeko na mwasi akevanda kuna emsu mobala ndeko na akomi ko bebisela ko mwana ayebisi mwana koloba te na koboma yo akomi ko intimide mwana. Eza makambo o eza makambo ezoleka na ba vie réelle. Eza makambo ezoleka na ba temps réel na ba normalité. Makambo wana ezoleka. Makambo wana ezoleka. Na olanda théâtre oyo epesinga mayele ebele.
théâtre o efongoli batu ebele mayele. Souvent tozala kaka na voyager na ke poto na ke luka na poto ozwi mwana na otiki ozwi bana na otiki yo voyage ke poto. Tu ne sais pas nini bana no bazo vivre. Bana misu balobaka te. Azokoka même pas ko dévoiler vérité pa mama na ye bana ebele bakoka na bon koloba te. Ayeba te abanda wapi atika nini abandoloba nini atika nini amona peka na musika so na lobi tango koyindela nga ana okende wapi. Alors eza makambo oyo ezoya na ba vie réelle bandeko ba théâtre o totalaka ba théâtre te par sentiment. Totalaka ba théâtre po epesaka biso batoli edikaka biso. Totalaka ba théâtre oyo ekoedike biso. Lelo mwasi ya noko aloba na tegla soko meki kobimise loko oyo tokoboma okokufa. Tegla petanke mwana atiango na mutune ke sola meki kobimise loko na okufa. Or aebite ke soka meki kobimise loko wana ezala pona bien na ye. Ezala pona sécurité na ye. Ayebaka ngote. Ayebaka ngote. Papa na ye abondela mama na ya pesi mwana mama boya. Aziza boya kopesa mwana epa ya papa na ye. Lelo yake lukavi na ngola atika mwana. Mwana kutana wakutana nango. Alors ba makambo nyonso tota na ba théâtre eza makambo ezo lekaka na ba vie na biso. Parents nyonso o atali théâtre oyo. Parents tout ou atali théâtre ou attirer les sons na théâtre ou te aza parenté. Je pense que ba parents nyonso to tirer les sons na théâtre oyo. Théâtre oyo etei makambo ebele et puis donc théâtre moko kaka me etei makambo ebele na ba vie na biso. E fongoli ba mémoire ya batu ebele. Yango turuba toujours na belle vie kandi. Nzamba pambola kayo malgré bakomba malgré makamyo soso komela yo malgré batu balingi yo te mais nzamba lola apambola yo po biso to yeba valeur ya musala o se la rabiso. Nzamba lola pambola yo po to yebi valeur ya musala o se la biso. To yebi ndenge musala wana ezo te ya biso. Izo fongola biso mayele. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola équipe mobimba. Bozala béni na kombo na Yesu. Ba théâtre oyo ete ya kabiso. Ete ya kabiso. Bane bele ba bebisa ba vie. Bane bele ba vie ba e bebisa ba vie. Likolo na buzo bana biso moko ba parents. Likola banzela poto mama zo préféra ki koluka nzela poto asundola ne mwana kende na ko beng sata dans 5 ans 6 ans 7 ans est-ce que yebi 5 ans 6 ans 7 ans mwana no vivre nini e ana basi ebele bakenda ba poto wana ba natumuna bana bango bakenda na bango e ape na batu musu bakenda batika pe bana ba famille pe ya bien na bandeko pe ya bien ba ope ba yebi nzambe alors izaka kapasi. Iza pasi ba théâtre o tozotala efongola maele na biso. Totala akate par sentiment par ki fanatisme ngana za fan efongola maele na biso. Et puis to bondela rapona belvi nzamba baksela ke maele. Nzamba baksela ke maele. Ba théâtre aboy nil par ailleurs. Théâtre aboy so ba koti kaka na ba français. Oh français bandel tissu ka ba koti yango na ba canal plus o e ozala kitoko makasi. E ozala kitoko makasi. Po ekopesa batu ebele toli. Ezote ya batu ebele. Yango vraiment na eki ko partager yango na parent moko. En tout cas na invité bino bo kende na Belle Vie TV bo ke kolanda théâtre oyo. Bo ke kolanda boko comprendre pourquoi to ekolobele yango na passe na motema. Kende landa théâtre yeba ndenga ko vivre na bana na yo. Yeba ndenga ya ko soutenir bana na yo. Nzamba lola ako pambola yo. Alors bandeko bolandaka Irsil Botelo TV merci na bino. Merci na ndenge bo soutenir musala na biso kende liboso. Nzamba lola
pambola bino so eza mbala no liboso ka nde tolobaka osabone okommente olike opartage nzambe akopambola yo surtout kobosana te koklike cloche ya notification po cloche ya notification yango nde ezopermettraka biso prochainement soki toye na bémission na biso omona yango esika nyonso ozala yango tolobaka toujours cliquer sur la cloche des notifications. Alors aimez vidéo botielanga ba commentaire à bien en tout cas soki oza parent koleka vidéo ote sans que o partager yango ekende pe na kokutana na parent mosusu mayele oyo zwi partager yango na ndeko mama partager yango na ndeko papa et ozala malamu mingi. Alors partagez biso na ba Facebook na ba WhatsApp na ba Messenger tindela bandeko na o lien o bakota bayoka bayeba likambango oyo tolobeli awa et ozala malamu nzamba lola ako pambola yo. Alors ngana bino la famille tukutani à la prochaine occasion soki Yesu Masia a zongite sans oublier tozana décembre opération na biso tozana ngo ya le 26 tozo continuer toujours na opération le 26 ya ko soutenir ba orphelin na ba veuve. Alors benga biso na numéro wana et ozala malamu. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.